Bonjour et bienvenue à vous, très chers fidèles abonnés, très chers fidèles internautes. Hein. Vous qui êtes toujours connectés, branchés sur votre chaîne DKM Flash TV, la chaîne de l'épanouissement, une chaîne YouTube pas comme les autres. Babidon to le barbo, to pesa bombo, te na boss na bisa patrie États-Unis, David Kanyama, balobi papa David Kanyama, mubongi to pesa bombo te belé na States, hein, yom to zarawana na bossa na États-Unis, na moli bongo master la ngai balobi Shadrach Mosado, Shadrach Mbambi Mosado, balobi le nouveau américain quoi, azabon na States. Tu peux se connecter à DKM Flash TV. Eh bien, nous sommes ici avec notre artiste, l'artiste du moment, hein, l'église au milieu du village. Donc, on a parti prité, au Bengi Bisso, Oye. Tout ça, Moussa, na biso quoi. Hein, bon, on a un plateau, na biso, automesana, au CLAT, na sima. Vous remarquez qu'il y a des artistes et musiciens qui sont derrière moi. Ils ont un tu as un bon geste. Nesika tozali na centre o toza awa na ndenga Luanda, to snapso to abona ratsa Luanda. Toza na artiste na biso Simon Lopele oyo lelo oyo. Avec beaucoup ça geste hein balobiska ba mikolo ba vandi et c'est toujours moi rosunga moi lipa moi nini. Je crois qu'avec lui nous allons développer l'actualité hein to ba masolongo ezani ya on appelle bongo bondi ya boitade bonoit ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez mbote na biso artiste mbote moke show moi calé nazali tala coffrage maki travail tout ça bilo moi bon ba bilo leza na moi mission te poso de sala émission na yo to meka kutuka tuka moi batu yo to lobela rara et le retour au sala bengi biso ma show moge kita masomo bezawa na bengi cameraman to komi awa mais que peut expliquer biso ça biso synthèse et le roni to au sala bon tu as visite na centre ya ba papa o baza abandonné ba maman o bakufela mibali ba parents o baza abandonné ba maman o bakufela mibali donc eza centre yango na raisonner vraiment na visiter bango journal lelo yango na kotala bango faut nous garabe babi bani musique on les lotin vous avez déjà na bané depuis banda marambo pourquoi dans les passos ça la rangoté les logans de Monique il faut visiter bango bon ezali kanisimo boye utaki déjà et pas na ngai moko pe nzambe a révélé nga déjà eza première fois na ville nga na sala acto alors nga moko na sosoli que non eza première fois te sikoyo ndé na visiter bango boye il faut na kotala bango parce que moi je suis orphelin des pères et des mères. Bon, ngai mutu pembe na ko souffrir eza pe moi passe. Pour biso tu tozaka bato to souffrir mais na mona su muninga na ngazo souffrir surtout talaka mikolo bongo. Yango mona pensaki na visiter bango to kabona na bango ta mai ya komela pour esalaka bien. Pour le bogo epesaka yango ndezwaka. O epesaka te tant pis quoi. Bato musu ba tuna qui est derrière toi. Tomoni basaki à loso ba bidon huile ba bilo belo pesi. Au pinde kusunga bande ba mai ba quoi ba gazosa tout ça qui est derrière toi est-ce qu'il y a un sponsor mon sima batami ou asali janga bimiso ka liboso tokena yo ou soit ya bena yo moko na moi un kwanza ozwaka de kwanza lobige na kabola ngona bande ko wana te ezabina penser yanga moko ezabina idée ko ute pa nga moko sima na nga liboso na ngezaka nzambe Seigneur Jésus-Christ de Nazareth yende mutazo pesa makasi yende mutazo pesa pema. Donc nazana mutute liboso na nga ya kosala makambo na sima na nga ezaka nga moko mais na ba mécène na nga lokola boss Pablo Kini les grands déclarants lokola Weston Chimfundu tant na benga pe ba prêtre pour na idée oyo do ba benga ngamba yende ni tinda code bank ndeti Pablo Kini tinda code na bise na ese bina boss esquisse na pesio ka news mais nazana besoin liboko na ote imagine Weston Chifundu pe ndenge moko ozapi yaka siko yaka uzamo loko po vimbisa kotana na si boss limbisa nga vraiment na pesio ka news na besoin maboko na binote donc na ngamoko même si masa na ngai moninga de moi-même madame dona 3 fois maman lopango anorit mbia vanga ebisa ngamna lopele ndeni nga na osoma basaka loso na se masa na nga vana yo donc amona nga pe moi jara ebi ke masa na nga so na beteka biloko ndecha bo lopela lela na lar fort. Imagine que ba boss ba bia kozwa mena boya kipo na ebaki ke o ka nzamba sali grâce wana ya muke e uta nano e pa na ngai moko comme ça ba mbala sima na robanda sikoyo ko ibandeni to kosala susu. OK, merci beaucoup hein. Je demande bon on a akapa pro hein, on bon na réalisation. Bala sebso ma image hein ndenge nini to kendaki to tambaki lo on artiste to komaki na centre na biso hein bala beza bon na Luanda awa na Rangère hein na Terra Nova. Tu es bon na centre na biso hein centre kombo moi le roi que moi Real Madrid au Béra ba Béra
toza bongo na centre na biso esika puis bapaka na biso bavandaka akapa pro lakisa so image wana totala ndenge nini makambo nyonso eleka terceira idade, lá onde vive pessoas abandonadas, mas da terceira idade, mais velhos. Uns são abandonados no hospital, ficam no hospital muito tempo, a família foge, então o hospital depois envia para aqui. Outros ficam na rua, a família lá tira aí na rua e fica para aqui. Outros casos que temos aqui, quando o pai tem lá para dinheiro com burro. Pai, quando já não tem, ficou deficiente visual, perdeu as pernas, não consegue trabalhar, me deixam aí na porta e entra aqui no lar. Outro problema, já tivemos aqui filhos que assinam termo. Eu não quero, meu pai. E assina mesmo termo. Eu não quero, escreva aí, eu não quero, deixa aqui. O lar tem a direção. Falaram com a mãe Teresa, eu não, a mãe Teresa, a diretora adjunta, eu, Ana Alexandre, sou a diretora, Flora são os técnicos daqui, estão a ouvir, né? Ficamos gratos, porque disse vai viajar, e antes de viajar, queria vir aqui no lar. Nem preciso mais perguntar, só vendo no vosso rosto, tem uma parte aqui, é de Zâmbia. Mentira ou verdade? É verdade. Todos nós podemos fazer não sei o que, mas tem a hora que vamos na nossa casa, no nosso quarto, ajoelhamos, Zâmbia. É verdade. E por ser Zâmbia que vos trouxe aqui. Sim. E nós também, é por isso que estamos a aguentar este peso, não é? Não é pouco. Aí velho fala comeu, fala não comeu. Mas estamos
vamos aguentar aqui. Vocês hoje tiraram um tempo para ver os nossos papais. Já explicaste que são poucos, né? Uns foram assistir filme. Estamos no meio do idoso, uns foram convidados, saíram. Mas temos aqui um bocadinho que está conosco e outro no quarto. Vamos conversar um bocadinho com ele, mas depois vamos passear como é que é o nosso lar. É grande. Já, família? Ouviram? Não, É maravilha, é maravilha, é maravilha, é maravilha. Quando o lar está em festa, é maravilha. Quando o lar está em festa, é maravilha. É maravilha, é maravilha, é maravilha, é maravilha. Quando o lar está em festa, é maravilha. Quando o lar está em festa, é maravilha. É maravilha. Assim, boa tarde, família. Naye awa, Eu vim aqui quando eu visitei, vi no mamãe lá pelo papá. para me poder visitar as minhas mães e meus pais. Na muke o ngala salaki nango, Como o caso que eu tenho, o nzambe na lola pesi ngai. que Deus de lá em cima me entregou, Yango na yako kanisa pe bino ba papa na ba mama na ngai. e é por isso que eu vim aqui pensando na minha família que está me dizendo. Ngala zanga papa na mama, Eu não tenho pai e mãe, me bino nde boza ba papa pe ba mama na ngai. mas vocês são meus pais. Na muke o ngala kanisi, Como o caso que eu pensei, na yaki deja ko avisar ba mama eu já vim aqui avisar as mamães ke na oya kotala bino. que vou vir aqui lhes fazer uma visita. Yango lelo, E hoje, na ye na mona bino, vim aqui para lhes ver, na vanda na bino muke, para sentar convosco, napesa mwa mai oyo namonani nango mpona koya kotikela para me entregar o pouco de água que eu tenho. ndenge na ye lelo E da forma que eu vim hoje, nakobanda koyaka kaka kotalaka bino vou começar sempre a vir a fazer visita. eza mbala liboso mpe ya suka te É a primeira vez, mas não é a última vez. nakobanda koyaka Vou vir sempre. lokola nzambe apesinga makanisi ya koya kotalaka bino Como Deus me deu esse pensamento de vir fazer visita, nakotika bino te não bapapa vou vos deixar meus pais. koza bapapa mpe bamama na nga São meus pais e minhas mães. bino nde banzambe ya se Vocês são Deus da terra. nayebi ke lipamboli nango ekouta na nzambe mpe na bino Eu sei que a minha bênção vai vir de Deus e vai vir de meus pais. balobi oyo apesaka epesamelaka ye Yes! A mão que entrega é a mão que recebe. É. oyo apesaka te eza mpasi po azwa Quem não entrega é difícil receber. yango naye kotala bino Por isso eu vim fazer a visita. mwa moke na ye nango Um bocado que eu trouxe, napesa bino vou entregar. po biso nyonso tokabwana na esengo Para nós todos ficarmos.
Vraiment, je remercie Dieu le Père pour nous donner encore notre souffle de vie, pour venir visiter nos grands-parents, nos papas, nos mamans, qui sont ici précisément de vieillards. On a fait tout pour venir donner quelque chose qu'on a su pour faire plaisir à nos parents qui sont abandonnés. Donc on est là dans un centre de vieillards. On a remis de biens que nous avons amenés. De ma part, je remercie encore le bon Dieu de trouver nos parents encore en vie. Même avec de la maladie, mais ils sont toujours en vie. Donc c'est déjà une bonne chose. Donc c'est que je peux dire que le Dieu Tout-Puissant puisse continuer de les protéger, de nous donner encore le souffle de vie. Donc il me dit des fois que je parle encore português. Donc c'est déjà ça. Estamos aqui em Angola, precisamente em Luanda. Vamos fazer uma doação dos bens a nós, os idosos, que estão aqui. Tem pessoas doentes, que outros estão paralíticos. Mas nós estamos aqui para lhes acompanhar, para lhes dar um pouquinho de alegria. Vi aqui, tem muitos que riram, dançaram. Então é uma alegria mesmo intensa. Então estamos aqui com a nossa diretora, Ana Alexandra, que pode falar também qualquer coisa se Deus quiser. Minha irmã, de todo o coração, é emoção. E onde tiraste isto, Deus que aumente e aumente mais. Okay. Muito obrigada. Vraiment, merci, muito obrigada. Nós que somos órfãos, eu sou órfã do pai. Isso mesmo nos subiu na mente, no coração, para nos fazer esse gesto. Então, o nosso irmão também é órfão como mim. Posso falar qualquer coisa? Biso mingi lingala toujours. Kaka ndenge ezalaka, rien à dire, nyonso tu eleki bien na maboko ya Nzambe Tata, po yende mopesi na nyonso pe na pema. Tozaya toakotala ba parents bao bakufela basi na bao bakufela mibali. Donc ba veillard mikolo. Mingi vraiment oloba vraiment zate, un peu de geste sera yango salibé. Merci. Merci. C'est bon? OK, merci beaucoup. Nós só temos que agradecer. Só temos mesmo que agradecer a vossa presença aqui no nosso lar, porque de onde saiu tão distante, chegar aqui em Luanda e pensar nos idosos não é fácil. Ele disse já não tem pai, não tem mãe. Os pais dele encontrou aqui. Agora não encontrou só os pais, também tem as irmãs. E então, o pouco que ele trouxe, que se multiplique em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque ele disse que não é a primeira vez que ele veio para aqui. Sim. É apenas a primeira. E nós esperamos que onde ele for nessa jornada da vida dele, Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. E que se multipliquem os shows, que o disco seja uma bênção multiplicada e que nós acreditamos que quando ele voltar, vai multiplicar a bênção que ele nos deixou ficar aqui. É palavra de Deus. O nosso centro é o Beiral da Terceira Idade. Lar da Terceira Idade de Beiral. Estamos localizados aqui no Rangel, Terra Nova. E nós somos um grupo grande. Pequeno, mas grande. Porque o trabalho que nós fazemos é árduo. Cuidar de um papá, cuidar de uma mamã que não se consegue levantar, que não consegue se locomover, que não consegue fazer absolutamente nada, não é fácil. E essa honra nós devemos a essas mamãs, às nossas vigilantes. Obrigado. Muito obrigada, mamãe. Tirar fotografia com o artista. Ok, c'est bon, je crois que vous avez compris. Pour moi, tout le monde est un artiste, tout le centre. Pour moi, papa, on a un vélo, on a un télématé, on a un
omoni ndenge nini bandeko bankadra bango basololi en tout cas eza geste oyo tofélicité eza te mpo toza na ye tozalaka na lwanda oyo non toyoka te nayebi te soki na ba 1900 quelque ba 1800 nga depuis naza wana namona te artiste moko abenga nga ke moke yaka tosala geste moko beno eza mbala liboso en tout cas eza la dernière fois te je crois que prochainement tokoya lisusu mpona kosala geste oyo présence ya olobi moninga na yo nayebi te soki bena aza ma ami ya ami to ndenge nini tozani mpe na plateau awa présence na ye pembeni na yo eza koapportele o nini avant tozwa ye bon présence na ye omoni na vie babi ndeko na yo oyo ka bobotami ne tata moko te mama moko te j'espère que ndenge tobotamaka boye moto na moto akutanaka na bacirconstance ya makambo nde na vie moni babiso kolonga bakongo koya bamboka oyo soki nzambe atindeli 2 ou 3 personnes moko baza pembeni na yo surtout na makambo ya mosala na yo il faut kozala na bango bien bon moto afandi pembeni na nga nakoki kopesa exemple ya moki omona ndenge papa chéri abwakaka bayancente mwana ngani baneli bomei bamado bula siko nga sikoyo oyo ya ngai sikoyo ye wana anuariti mbi ya vanga donc ye ata nalali na ndoto ye ata naza wapi ye ata naza wapi ye donc ça veut dire que aza moninga malamu mpo na nga aza moninga naki moninga wana kobebana mpe yaka na kati tobebanaka na ye ya mabe okoimagine te so tobebana omoi apelake bato mibale bakozonga lisu te ni mwasi na mobali donc ndeko na ye camarade na ye mutu na mutu na ye kombo na ye anuarite mbi avanga 3 fois mama lopango babi est-ce que makambo oyo mama na bébé Bénédicte asalela yango zuwa te bon makambo mama na Bénédicte po asalela yango mwa zuwa eza mwa pasi po ye aza deya na monde art ntango olingi artiste efo yeba deya bamakambo en plus mise ya moke te bamise mpe nsima ndako te oyo oyeba te ndenge nini lelelo mare katelanga badi koto ifo nayemba mingi na douche te mare bena yebi keyake noko oyo bamasa na ye monsieur banoirite baza te yebi teke ye pa bika na nsima banoirite wana akobela boye lokwa biso toalaka na donc toana badepo ya bapharmacie ya bakisi donc cope na biso chalina nde cope na biso soki abeli boye mwa kisi bebe Bénédicte soki abeli même baya nde baa na nsima bongo nani akoloba te aya na ordonnance mpe tozwi longo solution te siko makambo wana nyonso ezalaka ngai ta noirite j'espère ntango mama azoloba kuna makambo ya kisi mo te nabenge mama wana okiti yaka makambo donc c'est ça donc moninga malamu me balobi ke nde toza boye o akapa pro o Fabrice balobi journaliste international Fabrice Tozana babi le sel ou alika na TV ka linga lobaka kwa biso kima na biso na YouTube donc nde toza boye malaria musika na biso tozi da antivirus donc malaria musika na biso po ki selo opamba basolo ba paracetamol les obimawa donc ba yima kampeneza awa en tout cas na koza bongo dona balobi dona anuarite mbiavanga tozana awa alobaka na été Simon Lopel azo banga to kabe pa mutu mususu tozana awa en tout cas boa tarde dona Boa tarde. Santé, ça va? Oui, très bien, très bien. Tout le monde a calme, les lunettes, c'est bien, tu évites, ou tu as quitté l'obit. Non, non, tout ça, je suis Mboka. Vous avez besoin de Luanda? Oui, je suis à Luanda. Présence na yo, pembe na Simon Lopel, vous avez beaucoup d'artistes bakebele. Na évité tant que master selon les bandana kin, beaucoup de gens Angola, ou soit, vous avez Angola, mais ma kilan de tout ana, pour autant bolanzela mort. Mais que peut expliquer biso ni ne sala ke bokanga malelo. En fait, moi j'ai que 2 frères. Derrière moi, il n'y a que 2 frères. Nazana, les qui montent à moi, c'est l'andinga. Donc, même si on a bota, on a ba mi bal. Donc, nas bota moi moko. Les 3 garçons, oh mi soit tika mi bal. Donc, so yé anda kuna kutara mi bali na mi bal banoko. Alors, na linga mingi ko zala na bana mi bali ke bana basi. Il y a des gens peut-être pas pensent que nazama ba kotoana. Mais na muto ba kotoana te na maman o la linga vraiment mingi ba problème te. Avec des garçons na mona ke kimi ezalaka. Na ko trouver ce que kimi yango mingi pas mon frère Lopel Simon. Ndeka lobi to beba na mais quelque part reconnaître que wana sœur. Sœur ma sœur. Ata to bungi to bungani mais te yaya. Bien leki donc sœur azongi toza toujours même moral. Donc yango pa na ye na mona kina zala trop na epo ba conseil pe bima trop ming pani. Trop vraiment na zo conseil pa na ye emso ngo bunga zongo so na nzela.
conseil. Donc, c'est un peu ça. Ok, je crois que prochainement, tu vas prendre ma ramoussou. Tu peux te donner le solo à ma ramoussa là, tu es au centre. Yo tango ke likanisi wana artiste azali nango ki ya kotala ba mikolo moko boye. Na yebite apport na yo to jugement nous ayini na likanisi wana. Oyesa ke te non, il y a aussi des orphelins. O ba vanda na Luanda awa. To na bana to mona bana banzela ba senga biso le ka kangi kuna nzoto ka belega. So le gena ba kasenda ba kana ninga ba sela to mona bango. Pourquoi seulement ko choisir ba mikolo? Ba o déjà ba sali pe mingi na vie. Nzambe le biso ba bengi bango et aux normal. Choix ne zaki poani. Donc tant nous le pele azwaki penser oyo a bengenga quand le ba benga ba prêtre ndep ka bengenga na benga ba Pablo Kini ne pa benga Anorite Mbiavanga. Alors ngapa na sekete le pele tchana somba taloso tchana somba telo ba bité aux afo mutoki nanga sueur il tient maman na j'avais vraiment de larmes aux yeux parce que nga domaine nanga domaine on nzamba tinda na mokili ezami ya opesa tant on a moni alobi eloko wana naokai mawa franchement naokai mawa j'avais des larmes aux yeux na yebisi lopele eloko lobi c'est une bénédiction oyo bato mingi bayeba yango te donc ezali clé moko ya bénédiction oyo peut-être boyeba te nga personnellement nasala yango pa baorphelin j'ai ma soeur aza yebi le peu on a zwaka na partage yango na bana ndeka asali ba mama oyo baza un peu na ba vie amike na partage yango to ya lobi yango etouché yango na okimawa na bite faut sala yango mais il faut to obanda yango mingi na ba idoze ba oyo baza dana ba âge élevé oyo baza bazokomi koka su te donc autant bango baloba ba merci wana merci na ekrama likolo donc tout ce que tu feras eza na réussite après ça que totala bana donc na lobe pena asala yango pa ba idoze on apuyaki nango po tango parents oyo atie biso na mokili alobeli yo un mot ya bénédiction erata te erata te donc yango tokende nango bongo avec comment peut-je dire avec objectif oyo nzambe atindelanga na mokili eza ya kopesa yango nabeke lelo nazala na yo elongo po nayiba pe moke bénédiction na ye vraiment na ye mwa moke bamama nasimbi batakisi o nayibi nayibi. Ok, maintenant pour te souvenir na yo don na Anorite Mbiavanga nayebi te choix ya date oyo l'autre le 1er décembre je rappelle eza le 1er décembre eza jour oyo to lobaka botoka bongo na totombolaka toujours kokweyisa sida lutte contre le VIH ezalaka chaque le 1er décembre. Nayebi te date oyo soki tantôt na kombo na to na vie na ezo rappeler le roman date le 1er décembre. Vous avez un souvenir moko? Le 1er décembre non. Est-ce que on a souvenir parce que to sala eloko eza oh non na to sala oh ngana sa non te na vie. Yo kopesa ba idoze na ina centre penda boy. Ezamba libos donc comme déjà date moko marqué puis en plus likolo nango sortie officielle il y a mon frère que j'aime beaucoup. Il y a l'album Naemba Tambuta. Donc, on a un coup de chapeau et que de bien et que les bossos succès successifs et Simba. Est-ce que comme on a Noirite, tu es bien, Moutoumoro Boépé, dans la combo, on a origine comme Noirite. So, ça a idée de la sœur à Noirite n'est pas. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes le 1er décembre. Et ça, bon jour, nous les catholiques, précisément, Bisso Baobatora, bon, un mouvement qui est à Noirite. Nous célébrons la mort de la bienheureuse Anorite Marie-Clémentine Anorite Nengapeta. À Koufarabongo le 1er décembre. Donc chaque le 1er décembre, tu fais Tarabongo Liwa. Il y a bienheureuse Nabiso Anorite Marie-Clémentine Anorite Nengapeta. Tu vas mbeli pour colonel Moro Boya Lingrande Tskara Abala ya Boyarane Libala. Abara Koufara pour Nanzambe. Ezaki lelo. Na vandi pepe me na ngana don na Noirite donc kombo wana na bienheureuse Noirite ya kombo yana tuna ki souvenir il y a le 1er décembre dans le monde entier to fêter bongo liwa ya Noirite Nengapeta donc les deux ans de ressuscité à Noirite Nengapeta le c'est liwa te donc ezara ba grâce ezaba nga ko na mono c'est un miracle mon pourquoi seulement moi fona zala. Non, donc, pas un miracle. Donc, merci beaucoup. Et l'orasication continue à vie, on a été quoi.
Ça va, merci beaucoup. Nous avons fini avec Donna Anouari Tembi avant, Balobi, Tossi Sinaye. Là, je profite pendant le toujours. Bonne fête à tous les Kizit Anouari. Balobi a montré cher clan Marie Reine des Apôtres de Kinshasa, Lemba, Rigini. En tout cas, tu peux se dire que bonne fête. C'est gagné Bozali, Bozo fêté bongo. Fête, il y a bien heureux Anouari. En tout cas, dans mon ibino nyoso. Bakumbe les gars, belé son atangi ayo aussi la tête. Sans oublier, Balobi clan Nangana Angola, ou clan Immaculada du Corazon de Maria. De Luanda Kalimba Doge, diocèse de Vienne en tout cas, Parabège. Tu peux se nous en beauté belé. Artiste Simon Lopele, pour tous ceux qui s'en aillent, sortie officielle, il y a Mbatambuta. Les lots, tu es au sala bongo, geste oyo, et pas papa Nabiso. Madame Azawa, ici, sur le bi, ils en ont ban à m'souber, ils en ont parlé, ils ont na lembiye, à signer, na lembiye, bino bozo na bino yé, dans la kabeli bino yé. Yo sigo yo ta la bango, yo songa bango. Est-ce que ils ont mis l'euro mon boy coco mon boy na coin qu'on a parlé avec ça que moi na pone l'euro ne bêta que ne osa moi l'euro mon boy na retour to yo bima na sima o 10 personnes mo balanda ni bakwe bakawa moke ngana kembi trop na vie na ngana kembi trop kokufela papa na âge à 1 année kokufela maman na âge à 7 ans ti lelo na âge na ngo bona kembi trop ngana sali vie ya kifazer ngana bi souffrance ngana lala balibanda na bi na souffrance. Moi, je me suis dit que na libanda. Yebi ndenge ni akomi kola libanda wana. Imagine papa na ngazaki capitaine Masuwa onatra. Maman na ngateka bijou na pavillon 5. Ya niama mettons ba kufi makambo. Donc famille bazui yo, on dirait ba berce yo. OK, ega ba pakolo kaka. Eloko moton ka ba kundeli yo ka mère ka boy comme pena donc kipe ayo. Ce qu'on a vu wana moi que na koma pena fazer. Nako pena fazer kolala na ba masa zandu, kolala na ba wenza zandu, kolia na pasi, koboko na pasi. Alors on a battant on a nyo surtout na musique peka na kati. C'est Milan pa famille wana surtout ka komi pembe na jibe, akomi kuna ndenge ni. Ba tala ko, bo tala ngati na tefet, bo tala nganga wana ye wana. Alongwe pa jibe ba mabele lisi donc ezaka ba grâce. Ngana yebi souffrance ya ba masa. Ata na zalaka na ngote ba masa nde to fa na bango boye. Baebi pena ke noko azana mabene mais quelque part azamutu ozomona donc okanisa bango ezaka ke ba pasi na nga o nga na utaka na ngoti siko pe to na soka bata ba pasi tongindi te même ozu ya pasi ayebara pasi ya baninga yango moni to penser ba maman na biso na ba papa na biso esilité nde to boule bango bo semaine to zokota ale to zokene direct kotala siko ba masa na nga to kitala siko bango donc to banina mikolo ka ndenga no ritimbi avant expliquer to bandi na mikolo so to longwe to kokende suko visiter ba jeune frère donc ezaya kisité ezaya lokote to la ko prévu na to lamba na bango to lia na bango mais talaka tanti ba carré ya ka ti dona ya ka binobo ya ka to sangana ka poto ya comme c'est pas la dernière fois prochainement to salango maintenant un mot pour la sortie officielle Mbatambuta to vite Mbatambuta ya na générique moko ou ezapi na bilo muso e batami mais kaka ko expliquer photo clair na biso te Mbatambuta za maxi single to travailler bon générique na des chansons générique eza biso moko orchestre mobimba Tobini Saka Luanda Souka bon voilà quoi pour ya biso binezaka ya Luanda te musique biso to beti oyo ezamna info monde entier pour comprendre que monde entier ndemu tusko bazo yoka biso to embeli na boss Pablo Kini le grand déclarant donc Nzamba ba déclarant nyonso tout na monde eza vie wa boya asali mokili na l'homme du moment eza bongote Pablo Kini l'homme du moment ngana bengaka l'homme du moment l'homme des actions concrètes ayamba batuna chombo asola nanga nyonso via la révolution studio azoyoka banzembo via zo tinda bakomba babatu donc ça veut dire que mécène azo tchape na mutu na pe kota artiste ezo sala bien malgré tout tozebele maintenant qui est belé on a ngai pe lopele na zana kati totomboli susu Weston Chimfundu l'homme silencieux Weston Chimfundu donc wana pena vient na biso patron silencieux ya lo baramingi te eza moi passe pe po bomona donc to yembi des chansons moko ya Pablo Kini les boss moko ya Weston Chimfundu na générique sortie officielle eza bongo les 5 ou oui sortie officielle donc obligé l'autre les quantième mariage l'autre les premiers donc le 1er décembre ça to yaki pena ko ba bénédiction ba makambe belé cérémonie na biso yango yo sacrifice na biso yango yo donc nzambe na lola pena ba koko baro yanga ya Luanda te yo ta ba koko bangola ba koko makambo makambo te makambo il faut chabola ko zonga pena mbandaka ko sola na bango nzambe na likolo ndalo ba na donc nzambe bisinga
salango boye juste na faisait so bakoko babi salango ka boye donc na sala kaka ndenge to sola yango nga na sala les 5 na ba plateforme nyonso tout ya téléchargement tout ça donc bokozamna générique na biso na des chansons bozaka audio entre temps tozo tamfike de na makambo etali tournage bokozaba audio les 1er janvier de bokozaba audio ti na niveau ya batela kini donc examina waouh c'est le là donc mbatambu tezo ya na niveau moko moke na bisa yo générique wana na banzembo wana soko yoki yango on comprend pendant que musala et salami en plus to beti live donc ndongo moni bo to beti live to bandi na chef d'orchestre cheval machine azawana to bandi de discipline de base azawana les grands animateurs Chamberton azawana nazana ma fille yelinga kotika papa nete donc yaza le rôle à mwana roi azawana nazana wata grosse beau l'homme des actions toujours grosse beau mbata mbuta nazana jogo muta beti mbunda na kata plan wana jogo muta beti base wana bozoka ba kilo wana c'est Eli muta panzi sente misapi wana grâce à sente donc orchestre ba jeune nzamba kotika bisote na ba mapambole ba mama ba pesi donc il est 5 donc to zapena na minute oyo il faut lukaka oyaka trop mo que pour news e bandi makambu sur bandi zate ko bando ya mbanga na ne loka koloba te biso pena to sa musique ya Congo to yinango en plus kilelo voilà na out na linga pena na linga pena to lobela kutu mbatambuta penza te même si que zapeka ya on te tindiki biso koto mais le auto lobela marambo mbatambuta bima tant ebima je crois que tu vends de la marambo déjà tu vends de l'homme calme et na dona noiri en tout cas yende tout monde yeboye le roi Simon lobela bomba ye les lots aussi là na pena bien le roi tombé sous fait bien les raisons noiri doit tozana ye biso peto mozo bakisi ndé gars ezala na osama pharmacie na mo bela lemba doche pourquoi pas hein en tout cas abidona noiri tumbi avanga toza pena OK côté on a bina ko buga na te aza makambo yo sa ma ya solo a makambo ba vantile za na ngwa te a pena makambo ba vantile solo bimela mama ba kisi ko buga na note yera makambo ba kisi te yaza dona moni na mboko so ba bengo dona ça veut dire oza complet mama lo pas mama ya 3 fois mama lo pas yo talaka bon to yena ngomu ta obi mango mwasi imaginez siko kasi ba ngona te na ngala saka deka déjà muto to lobela biso ndenga mutu na nga yo ndeko tozo moneka ndenga fandi boyo yebi ete eloko to yena ngo po misusu kende ko tika bana na classe vous comprenez po mususu bana misala ba kende ko sala compra donc voilà ko yango moni yango na to yeye nango donc yé pas na e blague te tembe kututse tembete après c'est l'homme à son époque ce que ça ce que ya noiri timbe ya vanga pembe na leader. OK, merci beaucoup hein. Alobi aussi ça pena aussi ça na image hein ya ndenge nini to bini ici ba papa ba maman o bazalaki ya Simon Lopele asali bongo plaisir hein. Je crois Arnaud tikla biso pena image wana ko bina et continuer penda ti côté nini ba ministre biso aussi là. Un dernier mot hein pour na dona noiri ndi avant na basa nenga peta. En tout cas nenga peta benezo ya rapport comme bénédiction te hein dona noiri nenga peta mbi avanga. Tu célébrer les lots. Un dernier mot. Non, rien que merci beaucoup. Na intention on a bino en portugais. Donc on est là, on est ensemble. Mon pour na DKM Flash TV. DKM Flash TV. Oui, awa avec mon question na micro na akapa pour na ma caméra. Moi je suis journaliste moi. J'étudie à l'IFASIC. Donc, Flair Cap, on a bien continuer à salango. Pena moni déjà qu'il y a vraiment de boulot. Beau travailler bien. Donc j'ai aimé. Beau continuer bon ici. Merci beaucoup. OK. Artiste, dernier mot. Na habité sogi revendre sa batutonde ni. Ouais, quand ndenge zala wana ko zanga rapena te so na vandi cité mawatro ya liboso mon papa, mon boss, les boss Pablo Kini, les grands déclarants. L'homme du moment, l'homme des actions concrètes. Weston Chifundu, Yagi Kalombo, Napesi Gizi Djogo Bambote Bele, Gypsy Sway, Napesi Bambote Bele, Napesi Yables qui tamba la business class, Napesi Yatonton Lumbi Chupa, la valeur de monnaie Bambote Bele, Apôtre Abel Maya, les boss Bambote Bele, Bisiko Zali, sans oublier le lion de la tribu de Yolo, Salvador Maya. Senglé à Brésil, Bambote Bele, sans oublier Kadi Kadima, double poche, sans oublier Maître 113, Moussika na Brésil, na Peso Bambote Bele, Bissika Ozali, tous ensemble, honorable Junior
Kalala bambote belé Francis Bokungu Mbisi Mokuse Yatalo mon vieux toujours tous ensemble pour retenir que quelque chose Ezoya Mbata à suivre quoi. Ok, Balobi, un grand plaisir pour la mission. Vous étiez très nombreux devant vos téléphones, devant vos ordinateurs pour suivre votre émission DKM Flash TV, Balobi, la chaîne de l'épanouissement. Avec votre émission Mokesho, Balobi, na Luanda, Torabon, na Mokesho, na Kini Torabon, na Christian Tongo, le tenant de la presse, tu peux se Bélé. Nous disons un grand merci à notre papa, en tout cas, tout remercier Bélé, le papa David Kanya, ma patrie State, tu peux se Bélé. Boss Pablo Kini, les grands déclarants, Balobi Moté, ma maman Poupette, maman Poupette Kini, Azar toujours la première la boss. Tout vous êtes Nedi Kini, le fils est né à Boss Pablo Kini, Balobi, en tout cas, Grady Kini, famille de Belé, Jordi Kini, Natumboli, Batunia Sobosala, comme on a personne à idée, la photo Kabulelo, voilà Boss Pablo Kini, la routine, na boss Die Kini, les boss à la boss, Die Kini, les boss à la boss. Mokonza Bakongo, wana batusko ya Boss Pablo Kini. André Lema Mokonza Bakongo, Docteur Patrick Kituta, wana pena baoyo ya prêtre pena donc ya kosakanate. Docteur Élisée Mena. Eh papa, yo boss ozo emba boss azo peso ba kombo yo ngosa ba kombo la baje. Tokolo batem batambuta. À suivre. Balobi Die Kini les boss à boss motema maman Lisette tu peux suivre ba moté belé na boss des bof Diego pas à toujours pembeni na Die Kini. Balobi pembeni ya Boss Pablo Kini to mona ka bongo pipi de lion na koto to mona bongo sénateur en Zambé bango to la bongo équipe so itina marginal okuta bango nde ba to ba contrôler bon solo quoi. Ba Boss Pablo Kini ya 100 containers 1000 containers boss a bimisa ngo rapide et que place dans ce ligne quoi. Restez toujours connectés, branchés sur DKM Flash TV. Joyeux anniversaire à mon petit frère propre, ingénieur IC Tony, Balobi. Joyeux anniversaire, place aux abonnés. La bonne sanité, Enoch Mwanga. Joyeux anniversaire à toi. Restez toujours connectés, branchés sur DKM Flash TV, Balobi. Il y a bien Zali. Akapapotika, ba image Joana. Tout en détobine quoi. Bye bye. Ba image Joana. So 50-50 Congolais Angola. 50% Congolais, 50% Angola. Osala na ngana zo sala ngo awa. Meu trabalho toi façoka. Mbona nga David Miguel Lopele Mbonda. Meu nome é David Miguel Lopele Mbonda. Na sepeli komona bino. Gostei tanto. Baluka bambongo bakoma na mbongo na kati ya Angola na Luanda oye. Pablo Pablo Mawa babeye kaoye, Pablo Kini tolela Pablo O manuka babongo bakoma babongo na kati ya Angola na Luanda Pablo Pablo Kini O nana Pablo O baluka O nana Pablo O nana Pablo O nana Pablo O baluka
Thank you.